à l'équipe en nyonso. À l'équipe en nyonso. Au soko pesinga 280 000. À Ozambo. Parce que na 240 rien. 240. Pendant 2002. On sera déjà aux Antaba. Majorité va fungola ngo ozaki presque attend va refoulement Angola. Et bandi po majorité wa. Za bana wa utaki diamant Angola yango muniso ba bengo komba ka fufu. Za majorité za bato wa utaki Angola ba bimi na sai ba yoni ngete. On to ko fanda bongote yango to s'organiser ki on to teka tout ça to sera vous êtes teka rentable. Bana ntabana so côté ka moi ça. Non. Bonjour, bonsoir, Yabiso Podcast, c'est moi votre servante Elmara de la presse. Moi, ça vous pousse. Moi, c'est ma Kike Belé, autre m'a dit la plus courte. Moi, ça, de me pousser toujours dans milieu. Oui, jamais. Pour ma émission, on a remercié ma boss, Nabiso Bambo Tebele. On a bon remercié Babo, Nabiso de Sopa. On va s'abonner, on a chaîne, on s'abonner vraiment pour partager. Bah, commenter, on a vu, et ça, Nabiso nous a toujours au milieu. Talaka Yabiso Podcast, chaîne des actions pour les soutiens du peuple. Net le Bakar, on a chaîne Nabiso vraiment. To sunga bon ba na bitike to pe na ba orphelinat to sala ba don o yo pe azana souci ko sunga vraiment ko contacter biso na numéro za na ba de cash wala vraiment Zambe ako Pambola bino donc voilà très cher ami internaute bana bandu ba pangi ya mundu vraiment to zabona mabele bongo na kikwiti de vraiment ko ça ba découverte na biso ndeka to biso ba ndeko na chaîne na biso la chaîne des actions pour le peuple to sunga mais to ça ba découverte o vraiment et faciliter ba ndeko belé o ba yebaki bisika te ba reconnaître facilement donc ndeka na loba na sima caméra na zabona notre réalisateur je suis mbungu ba bi mona mukela bandine nae na bi question de mémoire nae vraiment to ko tambu ça balade par rapport na yelelo na Mariano ya Kikwiti donc na Mariano bisika bateka bantaba me Kikwiti sikoyo awa baso benga wenzi ya kanfufu donc bisika oyo na bike bana bapangi nyo sato boza partout ya mo boye ba plate mam na loba to wenzi ya kanfufu oyo ba papa bateka bantaba oyo pe ke ndarbi na Kinshasa donc on a préféré vraiment ça de découverte pour ça bina ki to makasi na loba kaka mbali boso vraiment na tama konanga na Kikwiti et puis ça mabele ba koko na ngai aïe aïe ba c'est bon ndaki voilà moral vraiment tout ça même moral na kende to kutana bandeko oyo bateka bantaba ba meka mpe ko talisa biso vraiment bataba ngo ya bango za raminer les pe ça ba tonga toté bataba na bango ba liaka bien ba liaka loro ni film sera bango et puis bato ba sombra ngo après que non ki tsa ba sombra batalo nini bango ba ko talisa biso ba avantage nini ba zo rendre bateka bantaba donc nazo koma na sona bango tozo na bio calamité vous a toujours branché be connecter la chaîne biso podcast merci oyo za biso na biso suka ya makambo eliki bandeli merci koyo ndetango na biso. Don't have to wait till tomorrow. Bonjour à tous. Excusez-moi pour le dérangement. Moi, les solos, moi, par rapport à Ndenge, explication. Les gars, ils ont vraiment dit que bantaba, on va baigner comme fou. Donc, il tombe bien, le on a mon bimo, ça c'est pas si. Moi, réalisé là, on appelle bantaba. Tout le même peu qu'on décortiquer, n'habite ce qu'on fait ça, chance, mais là, il va non comme on a papa. Nga kombo ba benginga kombo mando kusatuka. Ngamna responsable siko président siko. Voilà. Papa mando betre biso li solo awa makambo legalé na kunza kanfufu. Awa biso te 40 aba. Ne to te 40 aba ba to te 40 aba mingi ba sombela biso ba ta Kinshasa. Voilà. Ba ta kati kwiti pa awa. Ba uta ba yo sombela biso bantaba siko. Sugi wana. Non, sinon que réponse na ngati on a tika micro pana. Makambo legalé ngeni sisi. Na net makambo ni. Net biso atobanda oteka winza na biso bandaka. Pendant presque va msuba ya rapé 5 heures. Voilà. 5 heures jusqu'à l'heure presque 17 heures ce matin kangi wenze to ke banda. Siko papa wa makambo legalé parce que winza bantaba. OK, c'est bon. Pas ça pour ça bantaba mais pas la biso a tozo profiter. Donc papa okuta sa biso bantaba oyo ozana ferme na bino moto yo ko somba on a pris assez après on peut la vendre baguso à vendre baguso ba somba on ba ke na Kinshasa tondene. Bantaba biso za pana ba faire ça ba to ba ferme ba sana on mais biso bantaba to somba ka to za hotel ça ba to somba si place sawa bazawa ezana ba to musuba bi marfi ba intérieur ba ke somba ba mboka ba zo yango ba yoteka to tekela mingi ba ta Kinshasa ba mutaka un peu partout parce que ba commune mingi ezana ba ta Kikwiti pawa atekela doza grand wenze pesa na grand bandundu wenza ntabaka penza ya minene za ici ko wenzo efunga ma depuis nene banda ba 2002
Winze sera déjà Winzantaba. Majorité va fongola ngo, ozaki presque batan ba refoulement ya Angola. Et bandi po majorité wa. Eza bana ba uta ki diamant, ba uta Angola, yango moniso ba benga komba ka funfu. Eza majorité. Eza bato ba uta ki Angola, ba bimi na sai ba yoni ngete. Moi to ko fanda bongo te, yango to s'organiser ki, yango to teka to sala Winze to teka Antaba. Donc Winze fonga mwemba mo yo ozwa rapé base to yo eko kota après mikolelandi. Ezaki to format kiango eto ye ezana bato to ba responsabilité ezalaki bato organiser ki était to kotika la pe bongo te yango to sala ngo comme association bandaki na président bandaki aye to changer to zana statut na règlement d'ordre ma communions to za en ordre l'état yebiso to za notarié na maire de la ville na mairie à ville yebiso. Donc beaucoup de temps ça biso sikoyo par Antabandeza par exemple ndeti o waza ya moi to za mbana wana za castré mais soko te kango kote on ba combien pe voilà ntabana soko te kango za ntamo ba 210 000 ba 200 000 pe to kozwa mbongo ndenge zalaka ko bantabande po taba koma munene bobo betaka etonga to bolesaka bango babilo moko au ma protéine po babibini wa makasi to muto ko mona taba munene wa sombi to okena ndako afionoki donc bete biso no lisolo biso bantaba to bokola ntaba te biso soma ntaba ndeko sombi ko sombi lelo après 3 jours simote qui to pesa ngolo te ma part ko lesa ngo to lesa ngo il femme la mai une semaine pesa la mais 3 jours ni to soma to ne soma ni ba maman batekara akiaye soma pondu na ye aye ateki ça bon biso to sala pe bon bolé sara ya bolé sara bantaba nini faut ça clair ko to comprendre lo tabali aka pondu juste to ndene te biso ne za boye to lesa makasa on biso na kata vikwita wa to sala ba site mingi ba terrain vide déjà to mango ba partirage to zo kende to lesa ngo so za pe na mbongo no somi masangu oko soma pe pondu o lesa OK sikoyo ndeti ntaba so azamu keso mlenga somba ngo ko soma pe ba combien ba ntaba muke awa to banda ngo to bani ntaba to lo ba banda presque 80 000 mata mais moins de 80 pensa biso te ga ntaba te. Très bien. OK, merci beaucoup. Lium toza leader awa leader a na ebite soki staff oza yo ba to bande comme suba za ba travailler to futa ba to mutamdara na tabana ya tika ndeza ra place nyoso so ateki moi le fiske atiki mbongo ya mesaka ndenge zala. Te a to organiser les associations. Toza na ba membre na biso baza adhérer déjà na quatre associations. Toza la mais ça na bato ba yaka. Ezana bato ba yaka auti aza membre te ezana ba droit forfaitaire to pesa bango ba futa la biso ici. Mais ba oyawa comme les associations to organisation oteki que zo 500 francs ko ta na caisse na biso. OK, papa, est-ce que vous aurez des jours un mauvais souvenir mo zo pe ba ntababou ata mo troper ba kufie bolelo pe mbongo te. Ezalaka to kutana na ba biloko na mingi o kende pe o somi nta muyipi oye ko to ba kolomba yiko mona ba botoli o so pe ntaba oyo so pe ntaba ye ikufi o me ma pe ntaba ni to kenda bo o kenda ba go bengela ntaba na mboka pembenya ozwango na moto ni bakanga na moto bongo eye kufi ezalaka bongo awa boko mpo les ambiance tout ça vraiment na wenze ya kanfu batika ba ntaba boko ba ndeko ni bazolo ba makena so ana président bango me bandeko musu baba kisama mo wana piti boteni biso en guerre te eza vraiment ambiance siko bataba bi bale so sangisi neti ya mwasi na mobali ba obimisa pe moko la bango ya mwasi na mobali lande ni wana comprendre de bête ya ba mwasi na mobali ba botaka pe de biso to sala photo boto to botsa bango te biso uniquement sana pona koteka bino sangisa bango te to sangisa bango pe mais ba ko sala bango bota te mais mususu aza pe na chaleur ako zwana ezemi mais biso ko bota na biso ko bota te biso teka ngo ndenge yebongo to teka ngo. OK, à part no musala ko teka bantaba o oza pe na musala muso salaka o ko yaki na kesa no balance na pe na ye awa na sai su o ezana batu baza pe na misala muso basalaka aye pe ko to ezana bana classe pe batangaka to sana bango baza ba membre aza étudiant aki atangi pe tamwa ko teka yo ko teka pe obia bandi na ko teka sima weli si mwata akita to pisa mutu ta ba niveau nous c'est ça ezana batu muso pe baza ba cop na bango pe muso pe eza aki asali ba job ne wana pe sima yo kozonga musala ntaba on a licencié pour faire taba. Voilà, merci beaucoup papa. Moi de la fin no gozali parce que tout temps c'est bien ko ba ndeko pe baza abatel biso par rapport ya découverte to ça vraiment bien la bino donc bon pe sanga ba prix puis ntaba lesi o munene o pe sanga prix te on a payé au prix na biso o ba 210 000 ba 200 000 pe to gozoa franc congolais biso te na franc congolais te na franc congolais ça va merci beaucoup na sur la peine bande musu baza vraiment awa donc Montréal bien là dans na soana papa mbote papa bonjour maman bonjour kombo nani ofandi wapi atoza wapi
Ah, naza na commune ya Kazamba. Nga nazali encadré. Il y a association AVBK. Oh, président ngai. Muto nommé ngai. Ah, ya liboso été. Ya liboso président las. Ah, ya mi baleza. Naza toujours commandant. Ya association AVBK na boy. Commandant ya place. Ah, na place ya bantaba na boy ngote. Oh, président ngai. Na président remerciement pa na bino na oyo. Bo pesinga paro pona sani na loba ngana contrôle place mbonga ba lulu ya nyos ngam na zora ngona pesa na comité directeur na pa bolimi sa kato maloba tu malobo lobiana so bete biso na kikongo l'état ça la bien parce que to yeko ça découverte a donc maloba no so bimisi na beton ka kikongo l'état ça la machine na nani na pena na ebité o beton ka jina na ngente yo munye nani mujina munu qui mwasa pulush ah o qui m'a fait mwe na isalu mwe sa isala muna wa kop kama lo bana kikongo l'état ça ya ikongo lo ya isalu mwe salaga yo ya encadré mwe vende muntu antete munu be ansuwa ye munu mwe muntu mais quand dans l'association ya samu yo na avantage mais donc bantuba encadré betu penza na kati ya gouvernement bokel fait ça veut dire na kati ya association ya ngolo na kati ya Kazamba wana Kikwiti ah vraiment moi lomba na ben message ko na ti na niveau nyonso bozo lomba sana betu ta place BDT mpash tala kishime voilà na ntango donc na kati maloba to répondre ngaki Congo l'état donc grand marché na bino ba ntabezaka oh to za ba marché musuda zinga zinga oh beza grand marché nyoto tso la Congo nyoto la lingala moto la Congo nyoto tso la na Congo menyoto la lingala sana ah tala ishambe de terre en complet OK mo réaliser la biso pena mo na pena grand marché ya bantaba o ba bengi kombo ya kanfufu donc eza juste ka oyo kuna bangule va kuna filme muna ta bangule va kuna ta ishambe de terre en pilokele gouvernement bo soutenir betu bo pesa du valeur na betu moche betu ditungila développement bedam fura développement ya bois mo encadrer hein ah moi encadré il y a AVBK na Kikwiti AVBK une grande association il y a bankombu bangulu bameme bangombe gros bétail bobe tourner pili na main bet ba nkombo ngulu di meme ko sana bet ah merci pour le message là vraiment partagé voilà très cher ami internaute bapangi ya bandundu bapangi ya mono el mara de la presse la mabele ba koko na ye on so pele mo fa simango pena parce que on a ba bele ba koko na nga donc on a pele muté bandu 100% donc boki ne papa mutulo babazaka na wenzi obomoni donc wenzi na bango o munene e bantabesaka o babinka mfufu donc mo réel so linga pele mo na ma wenzi mo mabaya mais ce qui peut ba konza mboka ba sunga watu na bango wenzi sabe parce que bantaba o eza biloko o to na vraiment kolia la personne lia biloko chambre fona préféré pena juste tabana bata ba sasa na so 1 kilo na na lambi na lie donc toujours tam ça toujours balele na biso car na wenza kan fufu ndenge za la voilà bandeko ba sata mbele to zo apeta ko so bandeko mususu to yeba ndenge makambo yango parce que idéologie a oteka bantaba boye utebi no wana bon biso to uta bangola initiative eza non ne to uta ngola na sai piaka ba jeune maman na no photo créer moi le logo to vivre bien en ça la initiative à Wenzo eza association eza notarié eza na ba règlement ne tenga na conseiller na marché wana président do bureau eza to sala mosala ntaba biso nyonso. Merci beaucoup papa. To bo bandaka penda kopia ntaba ya oteka ntaba o. Bataba ya oteka na prix nini ba ne wana vomeza ina ba prix et puis lelo yo yego mata donc expliquer biso na. Bon eza par rapport à conjoncture na ba 2000 ans tabeza ko soma ba 30000 ba 20000 lelo to a dollar ya likolo mudawote lo den tabanase. So yo ga to 280 awo bano be tabacher pour ça la calcul en bon oteka surtout surtout à dollar mingi eza bina bongo. Voilà, merci beaucoup le pena qui tombe makasi pesa mon message à souka attaque doyen pena na wenza kanfufu ça la pena bien. Bon wenzo eza reconnu na grabando no baye no wenza ntaba eza na commune na Kazamba. Voilà. Toteka ntaba netenga na bana 9 bango tu na bokola bango na mosala ntaba na 3 diplômés
kana mosalo yango ne za base ele sanga donc finalement non c'est ça hein maman voilà très cher internaute pour zo kandenge vraiment maramozo kende bozo mona bino mo bande konde bazo défendre vraiment wenzi na bango ya pas c'est ça que biki ba konza mbuka to ba mona ba ba tongela bango pena wenzi za eza ba biloko to ngapena ko lia na mutu ale biloko chambre fana o semaine la nga o parce biloko wana bo mona ezo bo ma ba trois parce que on ga mutu mort si vite mais tant on le biloko za bio naturel vraiment aux la pena bonne santé nge premier a ucho lobawa dato utaki bazamba bangola toye totali kaka musala osala ezate foto sombata ba tozalaki na bosomi na kasamba banjo kita makolo ti boko ba grand marché okoteka après oyo kosonga mais batali kaka to kitaka te moi forme moi Maman bourgmestre tindenga forma marché à l'obité maye bato bakokenda susu sezate bato kazamba nyonso bateka na kazamba boule ye to former pe marché na biso po toko mona pe moi implice yango pe to forma marché na biso comme nango ka funf mais eza AVBK on to forma to tekaka vraiment to boti bana na musala oyo to tangisa bana vraiment na musala oyo ataba oyo donc ezala ko boya te to sombela ngo pe mapango à part ça maela mutu ezo sala ba to pe ya ko développer bana kacha ko développer na kacha musala à part ça. Très bien, merci beaucoup. Siko on est boteka bantaba bona wenzi za marché peneza marché mo za reconnu vraiment na ville qui quitte siko est-ce que ba droit l'état pe bo futera to bo batika bino ka bon. Bon, biso toza na kati association toza ba mikanda et pas ya maire de la ville. Toana ba mikanda ba stati ba makambo nyonso ezali o biso tozwa. Kema to dépendra direct kuna et pas maire de la ville. To dépendra kuna. Futa esengela ke non ndenge wasala ka tant que Congo po o ezama bela l'état batia biso ke to sa nini to vanda to EDP ba ndeko na biso akokuta Kishasa aye fa luka taba ke atambola mingi aye kaka destination na koma na wenza ka zamba na osomba taba e direct asombi. Ok, vraiment aidera pe na kacha mboka vraiment et ça la paie bien. Parce que ba konzi ba ya ba parquer pe car na garde quittation pe tabato biso na bino ka ba pangi ya secteur. Sans problème ba ya ka vraiment ba ya ke belé a ko compter awa to cho le kana be élection awa to monaki pe ba o ba ya ki na président ba ya ki ba garde de corps ba ya ki vraiment ba sepela ki ba sombi ti ba silisi ba zonga ki vraiment ba ya ka va continuer mayaka vraiment basombaka bataba place ce qu'on est aux agents na koti ki na kopa te kantaba bon kopa tabezaka bulu ya mama bulu ka yaki kaka tant que jeune quand ngolo ba jeune bulu pe yaki tant que jeune ngo telangana te azomona papa mususu bazoteka bataba azobokola faluka mutu asombela yepo ako aider mwana futela mwana minerval mais total ozana mwana mambo moins pese ça papa eza combien dans l'époque papa tabalanga 8000 francs papa nazo pesa 4000 te baisanga 2000 sala 6000 papa te na pesa 5000 pesa ngambongo papa apeso taba munene ya mwasi oke poko le malembe tsoko na ba grand marché okote yango pe 7000 oteka yango 6500 okolia 1500 obe olia moi 2000 donc ils ont aidé quand na ba condition. Merci beaucoup vraiment vous êtes gentil. Nous on combat quand base bandi base peine bilo ça base peine ça marché nous ko pousse na mukina so pena papa la marché munene donc faut tout so pena tant on so na ba moko na moko pesa pena ki to makasi partager on ko pousse na so la pe na ndeko mususu par rapport kaka ya wenzi minute to ko tala mbote noko mbote ngwashina nunu bonne santé za malam so ne beki konga leta na so ino ki konga leta mabete malheureusement na éviter comme on a za musima Pierre nipo zaka na baza Iwa batabano zate. Exact na tejango. C'est au chamu le chamu ngabe na uzanta baba na compte na yo. O pangite beto na soma mo ngena ndeni a. Te la makambo kina mwa kitoko par rapport taka via moni to mene. Ni sala ezate ane to sala association. Po isunga to za responsable de zana bana. Basi bazana banda ko to futa pe pale. Il faut moi eloko ne a o de briller. O zama difama 20 francs ko sunga na libota. Po to rozate ba pere to za ba courage na ne a o luka. Po famille pesa la rolenda. Voilà. Yango isunga ne ya to sala musala o to soma taba to teka taba le jour au jour. Parce que on teka pe taba mo te pe taba su bénéfice déjà arrive. O teka taba do bénéfice. Ah ezra pe yaka. E yaka o soma taba pa para erreur po ya o ko taba erreur pe.
au son par derrière au côté au son au 200 000 mais oye ils a fallu en total à kota qui mutu mususu aye a discuter boye qui non be mutu olia a china topé à moi c'est a copia op 180 ça net les lots quand tu as musu na soma yango 245 000 mais n'a pas venu côté on a 235 000 10 000 bungi est-ce qu'on rappelle que les abantaba est-ce qu'on quand taba bano bana kopo bon mois passé abo troinga ta pa na soma taba na sukanti makele pa na suka kuna na ye na ngwawa mutu mo awuchi koto mais uta ici ça vende boy mutu mo awuchi koto na suka mboka le bita bana ye bon atrai confusion mais comme ba leta na biso ngo ta ba leta mboka oyo mutu ake funda liboso likameta mele shida apesi privilège bazonga tabawa tabana somba 161 000 ekenda na futi suna manda 50 000 mutu atekelanga pa pa football balier sous 55 000 apesi mutu mususu tabaza ete ke na stragi perte si yo ndo teka bo teka kopo za kana taba moko to za na misuba 4 5 6 nezalaka moko te yo dépend de la fonte za rapé moi yo tapé moi 5 moi 6 net vélo ils arrivent moi 5 ngapulo za nteba pana o pesa la teba pesa mo lo basuka na kikongo esala bien lo basuka mais c'est pas la mingi mais à fond de l'état de Congo à soutenir betu a indra beta na ki mafioti merci beaucoup bozo kaka bande bonde bazolo ba oza pena bango na bango de baza siège na bango za wenzi oza uniquement kaka pona bateki ntaba donc voilà mbote boni santé comme nani santé bien comme on a Gilles papa Gilles biso beto mono na nganda oyo tika mutu to ye poste coopéra te na coopéra na tegaka c'est déjà pour combien des années bon eza pa musala na bandango banda bumwana banda bumwana nga pa kop na nga na sala ngo mimi na ke ku na tanga banda bumwana na âge ni bon nazala idée ba premier CO on nous en a aussi sa classe to katara na o kotako skala na sisa classe na continuer pe sisa année si ça kala ba 2016 diplôme d'état organiser ba licence d'état na kenda na gradient na tanga ande ko lelo so ipe musala muso yeko tikambe ko pantama bon ko pataba ya business nous même na zana fonction quelque part na ko sala ngaka na fasina ndenge na sala ngo même na musala muso na hôtel na hôtel na ngata ba avantage ni au so na âge na yo mo yo bandaka peda cop n'a pas des avantages au besoin. Oui, l'avantage est ça, bah des avantages pour ça. L'avantage est dans la girafe, il très bien. So au moins peut-être dans un salaire moins bon dans l'état mais et na terre à table. Pour être stable, mon papa des enfants, na mon otanga donc na bon à table. Na des avantages et ça peut belé. N'est aventure bacho kanga pe tabananga e utaki na partenaire nanga na zamba somba ka otinda na oteka to sala transaction mais mutu alobi ke tabana e a confondre ngo ke aye za ko buka na menga za ko buka na te za ina problème à crampe ne ba kanga ba singa longue distance 622 km chako en place na ba crampe wana ya confondre no tabane bukani ya obukan to kena l'état to bengina mama oyo kolo tabalongwe kuna yetia l'état boya le big tabane za obukan apesi yango accusé donc il a perdre mbongo ataba 220 000 na futi amanda l'état 150 000 et ba course par rapport à la transaction ils ont maman pour na edo plus 420 000. On va perdre tout coût à voilà, merci beaucoup vraiment vous êtes gentil. On peut savoir le bonheur soit na Congo l'état parce que ngali na zabo na yo ka moi muke me kolobe na moi difficulté so na yeba me de so na Congo donc ça mo le basuke ça bon ndinga so mo to ba eno betume banda na mabolongo hein mais bon to match ça betu donc le gouvernement qui a abandonné le peuple donc betume mo se créer na mpila na betu bete pour na mpila na betu betu mo chimpia que c'est soutenant na ba malade ba ma foi betu mo chi betu ma pas compagnie donc il y a un soir on va ciao tout boy. Voilà, merci beaucoup. Très cher ami internaute beaucoup ne ba découvrement bazulo ba pona wenzi na bango penza ya ntaba wenzi ya kamfufu donc et c'est un plaisir ko bona ville ya Kikwiti za rande lengi boy. Ville ya Kikwiti ba wenza ntaba za rande boy. Même si le yebe ba Mariana na bango yango donc
RDC ça munene donc mal boso ça ko na ki mais plaisir à trop et ça li papa faut télé mato sous ça pe na yo c'est ko télé mapo et ça la moi mouvement ngwashi na munu boy bien ibo ben daza bien bolio pe bete moi bien comment nani comment Anderson Makila ngwashi comment oncle la biso comment oncle la biso ofandi wapi tena vandi awa fani zinga Kazamba nda kupesa pembeni awa tika taba otika taba banda kopa okale banda kala uchi bangola toye misala ezate toyena refoulement ti to bando tika taba tellement misala musu ezate to tika taba vraiment les associations monene zo aider biso otangisa bana bandako kofutela mamwana nyonso washi sikoyo banta bambo kina oswango bon to somba kawa musu batindela biso bamboka baye bamboka batindeli biso to somba bamboka on est bamboka ba 4 ko bata moi bamboka moka pembeni bakota na kati ya bandundu to limandi na bandundu na pai bakota gungu ba idiofa ba mukedi batabezoya to somba to teka pe a ko to mbokena ko somba on a pris assez pour mo taper moi transport même on ti c'est si ba balance nyonso wana to ndé normalement ba prix a eza différent na kuna na ko za ba ko on a somba taba peut-être 200 000 koto teki moi 220 000 na lo oza nango tango teki au moins pe moi intérêt moi bien moi 200 000 400 000 intérêt olongoli moi ba dépense monsieur etikali ba makelemba ba bilo amususu oui ça ça libota voilà est-ce que vous avez na moi non mo au format pas ko taper corpo moi non bana to tinda bango na be kola business et ya ko sala kopote parce que ça avenir bien sûr net autant ça bango mais normalement soko beli préférence moi natanga lobi ya ko sauver atangi asali misala l'état malgré l'état ngo misala ngo tanga ngamba plom nanda ko mais l'état ngo tala kaka misala ezate on to sala business voilà merci beaucoup de sous ça pas non faut mo ya yara pena simbilanga taba pesa prix non pour ça pena ki to makasi ndeti oyo combien par exemple mukie oyo boye 130 000 130 000 130 000 125 000 euros pesa ngambo nous sommes à 120 000 aujourd'hui 120 000 la compréhension na rozo solo bon voilà ndio wa munene 150 000 dernier après oyo amunene aza munene oleka oyo 140 000 na rozo mbo 140 000 OK donc voilà tokena oyo wana eza peu près na oyo après peut peser mais ça va peser combien de kilos bon totika na ba kilo penda te moyen na oui bah OK na côté kango ba 130 000 so pesa 125 000 na rozo parce que baza vraiment baza ndenge moko na oyo so ya mo munene koleka bango nyonso za oh yango wana kuna ya basi dans l'exhibition ya mo munene koleka bango nyonso pour des ba prix nango pesa pena bena bandeko o penza ba ozana besoin somba même na ville ya Kikwiti na Wende ya na commune Kazamba na Wende ya donc voilà quand foufou voilà oh nesco à l'équipe bango nyonso o soko pesinga 280 000 na ozo mbongo parce que na ba 240 rien 240 parce que ndenge za boye na uti osomba ngo 240 000 ah bon 280 000 na ozo moi 40 000 parce que na tie ba dépense place wana ils attendent ba munene ils a plus ou moins $100. OK, merci pour vous papa de te souksa biso na bilo que peut ko ça découverte vu que to e awa na commune na ville qui Kikwiti awa pona ko landela na biloko vraiment ba bagité ko to découvrir déjà que awa nzaka fufu za bataba et ça ba nyonso bien oh vraiment ba attendre ko la émission oh pesa mon message na souka na Kongo l'état to souksa na biso en tout cas ba mpangi na betu bete na Kikwiti awa okezando anene kana ngeso sankomo na province bandundu kusana Kikwiti donc comme Bukele atange kusana ba 2 millions 10 millions de francs congolais otamanange sans combat chaque jour revanda bete kusana sukawa bankombo reva mingi malgré mon kokilo na be mona moi vidawa na so reva ya kufuluka place ya wa do batangi chasse sa sumbawa do be kuisa mingi nkombo chaque jour bete tera ti dimanche bete tera do na jour venga kukuta 20 kombo. OK donc comme vous vendaka bunanga ya na mbongo resa usosa nkombo resumba kuisa na kazamba na kafufu précisément na kafufu bete pa na bete kingange
bankombuke. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, très chers amis internautes, ce podcast vraiment, vous avez parce que tu as découvert ça m'a cassé na kikuiti donc mon abino mo déjà musala et c'est banda qui donc toi qui bon na marché munene ebe na komba kan fufu na commune ya Kazamba donc bande ko nyoso baza partout les mots que bande basé belé ba o baza libana mbo o baza na Kinshasa ba o baza ba province ba o baza place nyoso vraiment on doit attendre que l'émission puis on doit le partager vraiment et ça la beto la ka bino to ça ba découverte ça m'a cassé bino mo na déjà c'est banda qui donc wana na mona bongo tara chaîne biso ya biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple na lobaka biso peut sur bana bitike pour la chaîne oyo eza ko soutenir bato donc biba on peut ba lipi ba za même ora na biso sur le rappel bana bitike ba contacter biso ka numéro za banque de cash wana vraiment ça la bien merci ma caméra za ki bongo na notre réalisateur Josué Mbungu bona mkele bandengene vraiment ye mutu asimi masolo awa na déplacement to sali a na kikuiti na pesi ba mboti na ba nyonso vraiment oyo ba zo soutenir biso vraiment ya ba motivation ba conseil na bino ça la biso za toujours na milieu quand moi je remercie ba boss na biso nyonso ba o pesi biso na chance ya ntama ko lelo na ville ya kikuiti pour ça ba découverte vraiment ba boss ba mbote belele na Angleterre staff mo Angleterre ba mbote belele na pesi ba mbote na ba vovo na nyonso donc to ça a to ça la musala depuis à la prochaine émission vous allez découvrir ça bien au se paye ça bien vraiment pour votre la chaîne tout ça na to s'abonnaka to s'abonner to liker ba partage vraiment il y a vraiment ça la tous à liboso ba télévision pour ba téléphone na bino quand moi je vous dis bye 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 à la prochaine émission. Forever grateful, I'm counting my blessing. My way to a begin cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande bisitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemi samai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu to pesa na nkolo. Obi misanga na mulili opesa lilo.